Voilà, mes amis de WhatsApp. La pesibino encore. Mbote les sous na kombo na yesu. Lelo toza lundi. Le 23. Tobandi les sous semaine ya sika. Tika ete semaine ango. Epesa melabino. Semaine ango ezala na biso nyonso tu elongo makamusu tokosala. Nzambe azala liboso ya makamu na biso. Abatela pe mboka na biso Congo. Eloko eleki nyonso tu yangwana. Tozo continue kaka na musala na sibino moko bozo mona tozo taila to la sabino awa likambo ya patrouille bazo continue toujours kotambola na nzela tokola sabino ba étape nyonso ndenge bazo kanga ndenge bazo wela ndenge bazo pekisa batu mais congolais aza teti moko na ebite soki eza ndenge nini en tout cas topesi na police longonia na bango ba continuer kosala boye pona koyede pe biso po eza lisusu normalité kaka ndenge tolobaka aimer liker et partager et kosala biso bien makasi mingi koleka mais avant to kende wana to tchaka kaka musique na biso to landa biso nyonso tu Zambe azala na biso nyonso tu. Merci beaucoup. Tozo continuer kaka. Sans vérité, alors rejoignez-nous les amis. La WhatsApp, Toko Ibiza, Binonio, Soro. Mais c'est ça, tu vous dire tout ce qui se filtre, on vérifie. On partage pour son voyage, sans les à la voyage. Pour que la vraie France soit voyage. Les amis de WhatsApp, c'est le nom. Pour mieux s'informer, c'est la mission. Se former. Merci mingi kandenge tolobaka aimer liker et partager et kosala biso bien makasi mingi koleka tozo banda sikoyo ba émission na biso. Merci beaucoup. Police militaire, notre devise. PEM. Notre devise. Les jamais trahi le Congo. Notre devise. Les jamais trahi le Congo. Les jamais trahi le Congo. Les jamais trahi le Congo. Lelo na tongo avant bakende kosala ba kotambola yangwana basalaka moi exercice oyo esalaka bango bien après bakabolaka na ba groupe oyo bakie kotomboye oyo bakie kotomboye tokodi biso toyebi te neti mes amis de WhatsApp toyebi te groupe nini oyo tokotambola na bango pe tokende place nini mais tokolakisa bino kaka ndenge tozosala donc na tongo nyonso tu exercice basalaka yangwana. PEM. Oh basoda ya PEM.
oyo ya FARDC tomonaki bango na ngambo wana kuna mosusu. Donc bolanda ambiance oyo te eza exercice mobimba oyo bazo sala. Na mitindo ya mokonzi ya mboka, mokonzi ya mapinga ya ekolo ya Congo, le président de la République oyo eza colonel Désir ya KPM et ya PEM, pardon. Antoine Tshisekedi alobi asengeli na bino misu na ye epai na bino, mayele na ye epai na bino, nde akwesi mitindo epai ya ministre ya défense, vice-premier ministre ya défense alobi na chef d'état-major général okela ngai mokengeli ya Kinshasa nde bakwesi na commandant 14e région, commandant task force ye alobi boye nde alobi na bino batindani na ye miso na ye eza epai na bino boye te misu na ye ezotala nde bino boye te mayele na ye atia yango epai na bino. Alingi koyoka kimia na Congo, alingi koyoka kimia na Kinshasa, ayoka ta makelele te. Alobi miso na ye ezotala nde bino ndenge bosangani awa tozobima awa la bloc commandé, nous la patrouille, il y a dissuasion motorisée. Voilà. Tokokota esika nyonso tokotambola Kinshasa mobimba. Oyo nyonso alingi kobangisa bato, biso nde ya bato kobangisa bango boye te. Est-ce que bato kobangisa bino? Est-ce que kobangisa bino? Mapinga ya RDC. Notre devise, Mapinga ya FARDC. Notre devise, mais jamais trahir le Congo, mais jamais trahir le Congo. Trahison et c'est bisoté. Est-ce que tu as vu là? Trahison et c'est awate. Traître la quête de mission pour la tête. Kemba na badongolomiso. Kemba na biyoka yoka. Mutako intimide bisawa azalite. Mutako kosa batowa azalite. Dozo bima libanda na balabala. Toko tango la butumu. Toko kuta na bango na balabala. Oh nyonsa komeka. Akokuta na biso boete. Donc, ce que moi j'ai compris que c'est que soda alingaka discipline, soda alingaka musala, bopesa ye musala na ordre akosala na ye yango. Donc, yango wana omoni ke basaleli bango système oyo po balobi ke soda nde abatelaka peuple na biloko na ye. Yango wana sikoyo bakomi kosala yango parce que ba remarquer que Kabila atikelaki biso eloko moko ya malamu te. Basoda basalaka patrie te, musana bango kaka kovanda na ba place na bango na ba site na bango. Donc esali biso pe malamu mingi koleka. Bimna batu ya moto, ozali na moto cité, kokuta na biso na balabala. Bato na bituka. Tozolo balabino butungo. Tangu biso tobimi na balabala soki tokutani na yo ngambu ekoko ela deu. Na yango ko permettre biso banzo ebaswa yo te. Tozo tambola awa Kinshasa mobimba lelo yo. Pe mikolo nyonso toko tambola na Kinshasa na butu eza na moi. Toka na bino. Voilà biso na sko tobimi biso na bino elongo. Tokei tozo tambola na bino tokotala esika nini
mituka eza komema biso ndenge eza wana na asir bozomona bacortège ezokangama ezolandana donc eza moko mibale te toza tellement ebele tokopanzana oyo bake na mpanzi oyo oyo bake na mpanzi oyo bake na mpanzi oyo nyonso wana mpona kobatela peuple elongo na biloko na ye koyebisa bino ke eza facilité kolamukaka na ntongo boye toza 7 heures tolamuki na ntongo boye ale biso na bino tobandi kotambola kokende kosala mosala tozo continuer toujours na baémission na biso baévénement nyonso tu tokutana nango na nzela tokolakisa bino makambo nyonso tokokutana nango tokolakisa bino bozomona combien de mituka oyo ezali ya kobima biso na bino tozokende kaka aime like et partager bobosana te oyo nanu batiali nzaka te botyela biso ekokute bino eloko te bandeko toza combien bandeko na ngai boye bomoni ke oyo azali bebe ya sika ekokute bino eloko moko te aza ne bebe ya sika mes amis de WhatsApp botyaka linzaka oyeka kotali boye nano abona place wana te abonnez-vous na signe ya respect ekosala bien makasi mingi koleka ngai na bino tozo continuer toujours kotambola awa elongo po toza na posa ya peuple a se retrouver ye na biloko na ye toza na posa ya peuple asepela ye na biloko na ye na bana na ye surtout bakendaka bakelasi na ntongo bana na biso tozomona ntango bazozonga soki tozosala babiloko te ekosala biso pasi mingi mpe na mawa mingi biso na bino wana tozokontinue totiki bililingi elobela bino baimage elobela bino banzela tozotambola elobela bino oyo mpe amona kongo kala soki amoni place moko akomeli biso na se wana soki ayebi bisika tozokende te akomeli biso tokoexplike ye nzela oyo tobandaki kokende na bisika oyo tozosala makambo nyonso to ngai na bino na marche tokende tozotambola biso nyonso tu bozomona camion ya polisi yango wana liboso tozwi gauche na biso awa biso wana tozokende na bino elongo donc tobandi awa efe na biso ya liboso awa nde likambo ya bana moto merci beaucoup soki tozwi événement tokotia micro makasi po bolanda boyoka makambo nini tokosala awa voilà moto ya liboso yeyo moto ya liboso yeyo oyo tozwi alati kagul oyo ata bino moko yo ozokumba moto otie eloko oyo na nini okangi elongi biloko nyonso tolanda Ça va. Maintenant,
Premier point yango yo tokoti ko bapekisa likambo ya bakagulu bato balataka yango bato bakendaka kosala babiyoma nde yango balataka yango me yo ozokumba bato pourko kokolata eloko wana pourko kokolata yango tanke ezosala mosala deuxième motu yeyo tozokontinue ka nga na bino bandeko na ngai bino moko bopesa biso nanu soki eloko abo eza malamu tanke ozosala mosala alingaka kima kanisaki policier na biso oyo aza ya kolemba bendi yaka kotoyo bana moto baza teti bano oyo fo kosalaka bango boye mosusu yeyo donc baza tellement ebele toyebi te soki eza bango nde bato balevaka bato te kolongola nanu te soki mpe bango nde bato balevaka bato soki mpe nini ye sikoyo na saki wana tie na mokongo eza saki ya nini saki wana awa na Europe mingi tomonaka ezaka biloko ya kolia nde bazokende kotika na bato basali banini na bango babenga yango nini oyo na français bino bato boyebi na bosani na ngai bino moko botya bacommentaire wana biso tobenga yango delivery eza nini prêt à manger nini donc c'est un peu ça tozo continuer nga na bino tozo continuer toujours kolakisa mosusu yeyo nayebi te soki ezali eloko mais comme nga ndenge naza komona ezake baza bato bakooperaka bakooperant quoi donc po ezalaka te malili yango ya ndenge nini eza na Kongo wana yo okende kolata bongo mizipika elongi ozo mizipika elongi yo na nani biso yeyo biso na bango mapinga ya FARDC voilà efe mosusu yango oyo do batelemaka esika balingi bayebaka te nde na telemi boye na kobloke baninga donc peuple congolais ezosenga vraiment discipline numéro 0 oyo ndenge balobaka tolérance 0 donc peuple congolais vraiment ezosenga bongo yango bazotuna ye akiti na ye kende osomba eloko me atia embouteillage yeyo akiti na ye atiki motuka tala sikoyo vraiment na nzela boye na ntongo bato bazokende misala bana bazokende classe donc ye akiti na ye po asala ndenge bakursi neme abloke nzela longola yango Kongo pasi voilà mama wana tala mama mukolo boye oyo somba kisi alobloke na yo nzela azotya pe susu munoko na bamama bakomi donc dégâts tozo continuer toujours kotambola na bino elongo tozo continuer kotambola elongo na bino biso wana tozo tambola
kaka ndenge tolobaka aimez like et partager ekosala biso malamu mingi koleka mwana sika mes amis de WhatsApp ye wana bocha ba like ekoyede biso mingi koleka na kati na musala oyo. Merci, 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 merci. Bon abonné. Botika chaîne ezala ya kolala te bandeko nde kaka na lubaka ekokute bino eloko moko te ekokute bino eloko moko te ezaka kozwili nzaka na yo osigné eza te oluka biki oluka papier te kaka ndenge ozolanda biso boye pa oklike wana kaka ekosala biso bien malamu mingi koleka ye pe lisusu atelemi esika ya mabe yango wana toza kolobela ye lisusu. Volontaire pour prendre la tête au grand mondial, c'est pas. Kaka boye bango nde bazokreele biso bambouteillage omona ke moye outi boza fatigué moye okende eza te mpona désordre ozoparke ozotala te esika kaka kolingo otelema otelemi. Ça se fait pas comme ça. Peuple congolais nayebi te mayele wana ekenda biso wapi mayele wana ondire bunga nango mutu nyonso akoma kosala oyo ye alingi mais eza na problème te toyebi ete moto amemeli biso baefe étranger oyo nyonso eza Kabila Kabange na Olive Lembe nde bato bamemeli biso badésordre nyonso tu oyo bango nde bamemeli biso badragon na kati na Congo bango nde bamemeli biso salite bamuchafu bango moko na kati na Congo mais Nzambe na bolingo atikaka mboka na ye te po ezalaki mboka ya Kabila te yango wana omoni lelo tozokontinue oyo pe lisusu alati bilamba oyo ya basoda basi bapekisa ngo na Congo wana me ayoki te bokonte tozokonte na bino combien de bilamba alati wana toke na 1 bomona balongoli ye bilamba wana nyonso po atikana na sengle na ye elemba wana eza na sens vraiment eza na sens te donc alati biloko ya bamilitaire lokola ye aza militaire nzoka aza na ye militaire te ceinture elamba likolo tala vraiment peuple congolais bato vraiment bato modele nini fale bokanga ye boke bobetisi ye bafimbu tala vraiment boye yo ozosala mosala okobomba elongi mpona nini yo ozosala mosala pourquoi ozobomba elongi balingi kodiskite bana moto oyo nayebaka te soki eza nini mata bomatisa ye
te ope lisusu. Ya minene. Mituka minene. Après, ça peut me faire respect. Merci. Ce que j'ai compris, les que mituka minene nde bapesaki bango ki babandaka na 22h mpona kokima bambouteillage, mais eza na bakompanie mosusu oyo bazorespecte yango te. Yango nomoni na patrouille na bango bakutani na mutuka wana bapesi ye signe ya warning. Warning c'est quoi? Avertissement, voilà. Soki bamoni bango lisusu, donc na ye na mutuka na masanga na bango nyonso te kokende na camp. Eza bongo mo colonel. Tozoyoka bien te papa. Nazobeta lisolo ya baugande moko, mais ezoyoka na bien te te maso toza musika tozolomba mais azoyoka pete. Voilà yango yo. Voilà. Ah, toza sikona ipene. Biso wana tozotambola toujours elongo na bino, tozokende toujours malembe malembe. Totala makambo nini oyo ezoleka awa na kati na banzela na biso na Congo awa. Merci beaucoup. Awa bazokabola ba oba okende ipeni na gauche, ba oba bazokende tout droit na ba oba ozo à droite. Donc nasi bozomona changu yi bango bakedi na changu bango mbalo na changu. Tozo continuer nga nasi na okuta na changu te na osuka bakota ipeni awa to baluka après toya kosilisa émission na biso. Merci beaucoup. Tozotambola na bino kaka elongo.
elle décide. Pour le bagnon sans souci, politique, économique. Awa tozwi mwana moto oyo voilà. Na cigarette pe na monoko. Wow. C'est dégâts. La vie déjà. Na kati ya musala aza na cigarette oyo eza vraiment ke eza malamu te atie cigarette na monoko po amela. Olata bilamba combien? Aza na bilamba ya police na se na ye. Ah, pasi, hein? Botoka bango. Boboka bango kuna makambo esila pona temps. Eloko nini na konégocier eza place wana. Mutu azomela déjà cigarette yo posala musala, mozomela cigarette na place ya musala.
kende okota baninga bazalaki na camp bino bozoya bozobaluka baluka. Donc ce sont bango nde bazosala batrouble na kati ya Congo. Ba oyo surtout ba policier surtout o bakuti bango libanda, il faut azala na papier na ye en ordre après nde batiki à quel service ne makambo azo sala soki te bazo mema bango surtout place wana. Tala ba maman boye vraiment sans pudeur, sans respect. Ala yemba ngo mobali na ye azokobela donc yo mba kende na hôpital. Ake wana landa ye kuna. Kaboye alingia kima voilà bato yo nde bazosala dégâts na Congo. Chapeau nano, chapeau nano, chapeau. Kota kuna kende kokota. Chapeau nano. Bozo bebisa musala. Tala na lipapa. Soki pe kola ya basi atena te soki akomaka mwasi ye moko. Soki pe ndenge nini. Nini lisusu eza koyindao. Mususu yeyo. Mususu yeyo. Kaboye. À tous mes amis de WhatsApp, quand vous avez aimé, liker et partager, pe bobo sanate koche la biso mwa linzaka ekosenga yo biki te papier te mais ezaka kana poche na biso wana soko ke kaka kote bakomi bo s'abonner okoti wana kaka oche linzaka ekosala biso bien makasi tozo koma na suka ya ba émission na biso parce que tosi tolobi ke suka 30 à 40 minutes oyo ezosala biso ke tozala Nzambe a continué toujours combattre la vie semaine et à la kitoko. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous mes amis de WhatsApp. Oh, tout ça la kanabango musala. Zamba Lola a continué kobomba bino combattre la bino
surtout na bato nyonso tu bapartageaka bato nyonso tu soki émission ekoti bapartageaka bazotia bacommentaire bazopesanga baide nyonso tu wana eza kaka mpona mosala na biso ekende liboso ka ndenge tolobaka aime like et partage wana ezali nzembo ya mes amis de WhatsApp aime like et partage mpe botia linzaka ekosala biso bien makasi mingi. Bye bye.